Congo, Congo ndemboka. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Merci Bandeko Balandi Eko Dynamique Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Toyeli Soussou Liboso na bino pona kosolola masolo ya baimboka. En tout cas, ce rozali moimboka te awa na émission oyo moito ya boyo zate fo OK une émission mosusu parce que émission oyo Congo ya nani e yambaka baimboka. Bayaka kosolola makambo ya mboka ko discuter nyonso oyo ezali koleka na kati ya etuka na kati ya mboka na biso sans tabou tala makambo to kosolola oyo etali libération ya Jean-Pierre Bemba to kosolola nomination ya Joseph Kabila uti ko nommé kuna na kati ya justice na biso Cour suprême de justice les aides na fait moko te na kati na mboka to komi na ba cour de cassation vundwa we azongi suna ba faire. Tokosola makambo ya coopération militaire entre RDC na Russie. Bake kosola nini makama mindo ki po ba défendre mboka kalawana bazalaka wa po ba défendre mboka tokosolola yango. Tokosola blocage ya remplaçant ya délégué ya IDPS na CENI pourquoi be minaka zo umela. Azana dossier, azana agenda moko caché azo umela kuna to éviter tokosolola yango. Accueil ya Félix Tshisekedi na Afrique du Sud. Et sali bis na ndenge moko kosakana te batu ebele asimbekis ya papa na ye azo circéder ndenga lobaki ya azo circéder pe na ba plein nyonso partout azo kende ba congolais bazoya kosolola na ye ko yamba ye na esengo nyonso tala bandeko balandi o bozali kolanda biso partout na monde na émission na bino Congo ya nani à travers EDTV to kosolola masolo oyo to tangeli bino awa nazali ngai mokote nazali na moimboka moko boyebiye azali porte-parole ya front contre anti mise en application ya corps ya Senko mwana mboka Serge Kindomba mwana mboka boni malamu ndeko boni nzoto yali malamu po nzakombo asali likolo na se oya permettre kengana otomonana na mokolo lelo nde asali kena la bonne santé parce que soki ali na volonté à Kabila eba yango que mois de juin et ali 8 ans oyo l'état contre le peuple congolais aboma ndeko tobengi na kombo ya Floribert Chebeya les mêmes années toko se souvenir na liwa ya ndeko na biso Mamadou Ndala les diaspora les plus courageux Arma Tungulu ndenge moko l'état contre le peuple aboma Marius Gangale aboma Daniel Boteti aboma Thérèse Kapangala aboma Rossi Chimanga aboma ndeko na biso Eric Nambandaka sans oublier mwana mobali wa Katana Loboko Jérémy na Kisangani ndenge moko pe lelo basuki wana te l'état contre les peuples congolais méthode obabomeli ndeko na biso akufi kuna na Goma oyo alalaki na kati ya ndako na ye activiste baye bache essence et puis bapelisi moto méthode wana tobi bato bopekaka bongo ya libokonza Kabila tomonaka yango na siège ya IDPS méthode bango baposedaka formule bango basalelaka makambo ya koboma baimboka yango tomoni yango na liwa ya ndeko wana ona koyebisa ba congolais nyonso bazwi libaku ya kolanda ngai toza ensemble na libota aliki mais baye bakebiso tozo enseignement moko pembeni na les grands maîtres kumbaki national Tshisekedi wa Mulumba ayebisa biso martyr ou bien héros ali moto balelaka te le contraire liwa na ye il faut pesa bino makasi ya côté les mabo continuer bitumbo ya bundaki kombo lik akufi pour intérêt na mon côté mais lik akufi pour na peuple congolais pourquoi akufi le peuple congolais kombo na ye na service à renseignement ya bokonza Kabila yala qui parmi les noms qui cité pourquoi soki ba activité ali na est bokonza Kabila ebike yazali parmi bilenge obatelemaka ba mobilisaka batu yango moni baluki ndenge nini fo balia ye ndenge nini fo balimine yango moni tolobike musala ya l'état vampire yango wana kokufa na biso bango bamelela kango champagne tango bakosangana bazwi batie yango na bakopo
batutisi yango taya à l'honneur ya malheur ya ba congolais ndenge akufi ndenge moko babomaki tata ya babomi Rossi basuki wana te bayepe lisusu likolo asusi ya Rossi tata ya Rossi alandi Rossi na se ya mabele mais na bango nyonso tokoloba nzamba lola yamba molimo na bango na kimia et puis pembeni esika molimo yekumbaki national deuxième héros national après Patrice Emery Lumumba esangana na milimo wana po Tshisekedi esika molimo ne ali bayebi ke bato wana babundi po na Congo nde memi bango na esika. Merci mesdames et messieurs, merci Bandeko Balandi ya Eco Dynamique Télévision tokolembate ko souhaiter ba condoléances na biso na famille ya moninga na biso ndeko Luc oyo atiki biso en tout cas EDTV ezali ko continuer ko le cas repose en paix notre ami notre cher combattant Luc. Pourquoi pas aussi à notre papa Fernand Chimanga oyo a kufi na souci ya mwana na yero aussi Chimanga et aussi na mwana na yero azalaki enlevé ba signaler biso que na minute oyo azali na prison centrale à Makala repose en paix papa Chimanga. C'est parti Bandeko Balandi boyebi masolo to solaki ba si je te pesa bino to solo la lelo mwana mboka Jean-Pierre Bemba apimi na prison peuple nyonso bakomi koganga Bemba eloko nini Bemba lelo soki azongi na kati ya mboka akoki ko apporter na ba congolais par rapport ndenge ba congolais bazali kozela ndeko ya liboso na koloba toyambaki sango wana lokwa ba congolais nyonso yaki sango yesengo ya bien makaso to sepelaki nango parce que toyebi Bemba ali moko ya bato abundeli mboka esiko alaki na esika ya pasi yalaki pona volonté bato bokonzo volonté bokonza Kabila makambo esalaki yango wana pourquoi na bi volonté bokonza Kabila tango komwa moto na kombo José Ndundu na kombo Kamitatu na kombo Delice Sanga na ndimite ke bato wana bakoza na courage akokoma message pona Jean-Pierre Bemba surtout José Ndundu. Pourquoi na bi José Ndundu Ndundu ali moko wa bato bakendaka ko témoigner kuna na bangi awa na Kinshasa Ndundu abimisa lokasa na bilili ya kolakisa baimboka lobike bato Bemba bazo menacer babomaye babeti masasi liboso lopango ya yepo babomaye pona nini po akendaka ko témoigner makamba bosolo biso tolobi dossier ya Bemba emonana ki dossier moko vite yaki dossier alaki créer na bato bokonzi ya awa o babande ko futa kanyaka na mikili ya libanda po baluka bakoinse mwana mobali wana mais lelo yo Zambo ya lingaka ba congolais asalike ba calcula Kabila na bato ya ye ezala confondi lelo ba donne échanger mais quant à moi na motuno yo tuni olobi ke ndenge Bemba bimi soki ba congolais ba ko kanisa nini ba congolais bali ne loko ba ko kanisa Bemba te soki ba ko reconnaître te gaza congolais ali moko ya bato abundi bitumba awa mais siko ya alaki ne sika ya pasi aye ba ke na sima na bato babundi bitumba o to bengi yango to kangi Kabila bloc Cadena kombo na ye kilo ya peuple congolais Félix Tshisekedi na mwana mobalo to benga ka gardien du temple et opposition na komba Martin Fayulu na mwasi mobalo oyo akana tonga abetaka ba congolais tonga anti Kabila mama F Bazaiba bato wana misato na ba regroupement wana bato basali bitumba oyo lelo tozolo baketo ali na victoire pour M. Kabila comme sénateur à vie mais problème au moko Kabila tiki na table ali candidat au M. Nanga zotambola kanango na poche candidat à majorité nde bitumba oto sengi na ndeko Bemba asa associé na moi mobalo to bengi Martin Fayilo na kilo ya peuple congolais Félix Tshisekedi na moi swana na komba mama F Bazaiba basangana pona koluka kobunda contre candidat oyo nanga zotambola kana na poche oyo le sénateur avi M. Joseph Kabila atikeli nanga zotambola kana na poche na ye tongo midi pourquoi candidat à majorité. Alors Moïse Katumbi, est-ce que c'est possible Moïse Katumbi na fait Jean-Pierre Bemba bakuta na basola tu ko évoquer awa la plupart des dissidents à MLC, la plupart des frondeurs à MLC bango wana lelo ba composer ba sali ba former ensemble baza derrière Moïse Katumbi. Est-ce que c'est possible lelo Bemba
asala alimbisa bango bakuta suna Katumbi a récupéré la plupart il y a les tina ba généraux il y a Jean-Pierre Bemba au bazaki lobinaye les lobos bazali ko ça la force il y a ensemble plateforme Moïse Katumbi ndeko oyebinga naza te na même logique na Bemba soko tuni Bemba ko yebiso makambo nga nazoloba na laka te bona kolobela bato bali ba criminel économique bato bali ba bénéficiaire te ya ba fraude fiscale bato basali kengana yo lelo tozala na condition to ali bato ba memaka programme au Kabila elaka biso a révolution de la modernité oyo balaka kabiso métro mais lelo Kinshasa tondi na bawewa na alia wa te pona kolobela bato wana na alia wa pour parler de valeur ya nini soko yebisinga Martin Fayilo 15 ans yango ya bitumbo ya ali résistant tika lobe na discours que Kabila ali problème à Congo tango ko mwana mobali wana hotelo ya yefa de ngauze ko tsaka sumbongo te kuna ba client ba koya boye Kalef mutomba ko bisa bango yo ngo kende okamoto bangi bien na ko kende kuna te ba ko ko kanganga na desert mais tango ko mona moto liboso abokonza Kabila asalela kakanyaka aboya Assemblée nationale alobi que Kabila ali na mandat ya peuple te ngape na ali na mandat ya peuple te nini fona sala ifona bima na kata ensemble wana posoki na tikali kuna nazo sala lobe libumo ya ngai toali na ba image ya video Delice sanga la kaba congolais na arrogance nyonso lolendo ebi moto wana misolo ya zwa ya ba champagne soka zomela alobinga na ala na libota malonga na ala ministre na ala directeur ya cabinet na ali ne loko na kweko banga te soki Kabila komi na 2017 a cesse élection te na 2016 ngai Delice sanga na kofanda ka soutien na Assemblée nationale ba image ebzali o tokosenga même na ba ndeko na biso ba mibenga ka soit disant ba journaliste engagé bazwa image wana ba tsa yango mokile yeba moto aza na respect na maloba na yete et bongo est-ce que na libumo ba Congolais akoza na respect nango akoki kozaka jamais na respect nango donc tango kotuna ngai makambo etali Katumbi nga obaka Katumbi azala jamais membre de l'opposition politique pourquoi na lobaka ngo tango yo komona même esaleli ya ndeko Moïse Katumbi méthode ya zo sala ya démagogie méthode ya zo sala ya bilaka ndenge bese Kabila o lelo ba Congolais bazobenga expert na ba projet inachevé ndenge moko biso lelo tozoloba génération sacrifiée ba Congolais ba reconnaître tant que monsieur Kabila ali président biso to ali na droit ko bongate pourquoi Kabila otanga te Kabila pesi biso chance te ba Congolais yango moni biso génération sacrifiée to lobi bitumbo to enango sacrifice to ndimi ezali pona bano de 0 à 5 ans bakuta Congo eza na vision yekumbaki national Tshisekedi wa Mulumba Congo est état de droit. Congo ezali ke moto alongola foi na makambo kolia. Moto acha foi na ekondima lobake munganga swanyaka me munganga bikisaka te. Moto abikisaka kombo na Nzambe. Biso tolingi Kongola acha foi na makambo wana eno na makambo kolia. Avant moto ali efasa nini ifwa sambela. Tango yo komona Katumbi aye. Ndenge Kabila la kaka biso 5 chantier lobilo tilika ya kanakati lelo yo courant na Congo komo to bengi femme de nuit akwa na 2h akei na 4h ozomona mais Katumbi aye na même potopoto Kabila ni attaque akoya nango na discours alobi na ba Congolais alobi ke soki ba pesi lelo mandat za la président alobi na espace ya 5 ans akoya na budget 100 milliards de dollars alobi pourquoi awa budget ya Congo na nemoko to votaka 5 milliards entre temps 15 milliards ekendaka na ba poche ba individu tunanga alobi nani o makambo luzo lobambi alobaki maintenant ye Katumbi na luzo lobambi bango mibale baki ba bénéficiaire ya 15 milliards oyo bayibaka ba Congolais na Lubumbashi alobi Nakata Lubumbashi quand il gérait la province du Katanga asali makambu ya minene sokoza na tembendeko Serge kitana na Katanga omona misala oyo Katumbi asali bilembo ndeko na kenda Lubumbashi nasi biso ba Tshisekedi setwali na belemo to bombaka ya yena muyambo makambo eleka na Lubumbashi ata lelo muyambo akatisa na ngambo na ye bazwe na moya misolo mais to bombela bango elema o nyonso muyambo alobaka oh nyonso Katumbi alobaka na ba momana yango ya makambo biso tokoyaka nango na moment campagne électorale c'est pas le moment ya kobanda kokundola ba dossier nyonso mais on na koyebisa bandeko bazwimbela ya kolandanga na nzela libako yo pese ngai ke Moïse Katumbi a modèle te Moïse Katumbi alobi soki akomi président de la République
Kanyake kosila na makambo justice à Congo. Alobi soki nga na komi président de la République, montage na makambo justice kosila, mais abosani zonga na ye ali na mwa mobali moko na komba Francis Kalombo. Moto asala kacha ezeni dio mindongala nesika ya pasi kombo na Francis Kalombo. Akenda kozwa tata moko na kombo ya Kennedy. Oya bimaka ke ye tata ya banoyo. Soit disant que dio mindongala violaka. Bayoka ni na tata na kopesa misolo tata wana aki moko abato afanda ga na kauka na Kinshasa na komina kala moko na batiko na biso ya diaspora ça lui met en culpa na dossier wana ndeko mais nazo bisayo bango na lobi na yo makambo nazoloba moto apesa nga information kombo na ye madame Yezeni Dio Mindongala mama moto ayebisa nga yango alobi mwana na nga esika bache tata na yo sika ya pasi moto amonta makambo wana kombo na ye nani Francis Kalombo alakaka même Kennedy wana ke bakopesa misolo ndenge bokonzo ya bango emesana bakoki kolaka yo misolo ebimi Francis Kalombo akima moto wana na misolo kino lelo moto wana abebisa même image na ye na momo nazoyebisa yo tata wana Kennedy akoma kofanda na Luanda kima Kinshasa kwa yebi ke partout loko abimaka na télévision bato batiaka ye bwe misapi yo na Kalombo boche Yezeni Dio Mindongala nesika paso abiete tikana batele image naga tikana sani na mikima tango bango bakoloba ye moko Katumbi ala cité combien de fois na makamba fraude fiscale ye moko azali bénéficiaire ya trafic d'influence ye moko azala ki bénéficiaire ya culte de personnalité o bokonza Kabila esalaka oyo justice elandela ete ye moko détourner plusieurs fois misolo ndeko oyebi moko musuna landi motomo na bilili akoloba lobi bango ba na soni te alobi ke Katumbi ali na misolo Félix Tshisekedi na matefa ilo ba na misolo te tango balingi basa l'opposition biso tobi te na démocratie biso to ali na besoin mbongo batu te to ali na besoin ba valeur Tshisekedi a gagné Kabila na élection anga na mbongo te Mandela a gagné Mindele na élection alaga na mbongo te lelo yo peuple ali déterminé lokola Monique Bila Martin Fayulu ali maboko pembe lokola Monique Bila ya Félix Tshisekedi ali maboko pembe lokola Monique Bila ya mama F Bazaiba ali maboko pembe soki kati ya lisanga wana batoto Monique bayebi pasi ya bakongole bayebi ke bokonza Kabila moto chebiso na citation to ali nango soki balobi ke bayokani to bimisa candidat moko pour l'intérêt ba congolais biso to kocha bango maboko na lingi na répondre bato wana babaka mbongo soki ali politique to sango pona mbongo bato ba gagner mbongo na bango na fois normal kombo na ba joueur yali moto lokwa sabani ndonda yiba mbongo ba congolais te ala bénéficiaire ya fraude fiscale te lokwa ndeko Katumbi soka ya lobeza candidat biso to ko kondima po gagner mbongo na motokyo ya ye ba die merci mbokani na mokuse na koyebisa yo tango Katumbi asali nyonso akoki kosala conséquence nango yo moni yango te makambo eleki kuna na mitingi ils ont réussi quand même pour nayo ndeko na yebiso ke baki ndeko Serge na ebité ce qu'on a optimiste ou bien on pessimiste donc yo ndi marara raté na misala malamu oyo meeting esali batu baye plein yozo ndi marara raté ndeko oyebi tango kolobelo komoko na si batu nyonso balandi ndeko tika kosa mosala ya barachete ya Katumbi bato Katumbi asumbi avec l'argent sale tenga na koiko kende mokamba modèle Natali na bilili bato balaki kuna baninga bapesinga ba information mais on nga na moni na koyo biso beaucoup plus va faire ba conséquences ndeko biso pembeni ekumbaki national to ekole loko moko ko bunda sur de valeur to ekoli asia achat ya conscience te bato ba ekoli achat ya conscience yali bato to bengaka babokitani ya Kabila bato ba na lien na Kabila bango bato ba ekoli achat ya conscience bakosa meeting bako conditionner bato yako kozwa $10 na moto moko plus polo yango makambo to mona na makambo ensemble mais heureusement biso to lobi modo to ekumbaki national atikela ki biso alobaka na biso bokende yali mbonga mboka bolia yango soki bokoki kolia mais boteka ndo ezani ni conscience na binote yango ba congolais balobaki te moyen ya ko récupérer mbongo Katumbi ayiba po ali moko ba criminel économique yango wana to kokende to zwa yango mais to koyebisa bango azaye moko te muzitu pa koya soka ye na meeting bokende ko zwa mbongo ya ye po place ya Katumbi na muzitu ali na boloko lokwa bokonza Kabila yali parrain ya mafia na Congo et parrain na ba criminel économique nyonso mboka
oya yibi misola l'État bokonza kabile que protéger yango zomo bandeko katumbi bako sa makamba bongo ndeko tango moni manifestation esali esili moto ya kwa isalak wa sala ke bazan laki basano na 6 mois mpeye ateki babie nyoso alaki ye moko akotonga villa na na makambani ye moko akosomba ba appartement de luxe na poto ye moko asomba ndako a Seine Afrique du Sud Cheribert Okende azui même misolo ya bapandisa ngo ba journaliste alie yango na budget na bango alaki esuki wana tende kona ngai journaliste nyoso refuta journaliste ya Congo ndeko na lobi na yo yaki budget tango tosaka manifestation tu akana biso ya Kinshasa toyebi budget to bongisaka pona makambo etali communication ya makambo ensemble yeba ngo ke Cheribert Okende alia misolo esuki wana te ba retombe ye awa na siège en vol pas de lycée sanga bato ba yembele mbongo bimasira ki bato alobi bokozwa $10 à chacun plus polo moko bato bakoma kuna se sanga ebisi bango bokoya kozwa mbongo na siège po bango pe basaki mosalo pepe da saka bachaki ba transfert ba esprit de mort ba sangisi yango emema bato kenda na bango kuna tango bato bakei na kozonga na bango ba yembongo ya lite tala conséquence ba pied siège en vol bayibi bakiti nyonso ya plastique ya kakuna atakiti moko te tikalo nazo biso ya bosolo bayibi delice sanga biloko nyonso na yebi to soka kozana na courage nini ya koloba po yeboko kokoma na meeting nanu bato ba wololaki aluka kabima lokwa ye leader lokwa ye azef ya koleka bato ndeko na alaki kuna te na tshela ba image ndeko tshela ba image Chelanga ba image kumisa delice sanga ndeko chelanga ba image ndeko na ngai na tala na yebiso bosolo delice sanga makambo na zoloba soki na senge droit de réponse à kobango te ayebi ke na siège na le même jour na 17h ba ibaye bakiti ya plastique batu ba pia yango balobi boni okoyeko sakana na biso na mboko tokende kondima to voter moto lokwa akatumbi oyo lelo ana bato lokwa Christophe Lutundula lelo azali na bato lokwa mokitani ya Mwando Simba bato bapimela ba congolais droit ne lengi ya démocratie ebe lengi ya démocratie ya nini kota lelo ko to bengi débat contradictoire Christian Mwando tata na ye na moto to bengi na komba Christophe Lutundula bato ba mema biso na un seul tour na maponami bato basala ke balongolelo kwana yebisanga congolais ni na ko sepana bango bato basali ke un jour lo na Congo to koyoka moto aza eli président de la République na 15%. Ok, yango c'est possible likoa batwana. Tellement baka na kanyaka, tellement baka na vie à champagne. Basi ya bakongole yaki makambo etali bango te. Mais lelo yeba ngo ke bosolo ebimi Katumbi alakisi biso ke ali na ligne ya bokonza Kabila. Alingi kotika bakongole bala na conscience te ke muto ya meeting ndeto monaki tangu kilo peuple congolais Félix Tshisekedi asangise bato na s'intéresse. Moto yaki afuti transport na volonté na emoko. Moto yaki ayebi ke oyo opposition solo na eko soutenir avec mon argent na énergie na ngana soutenir bitumbo Félix Tshisekedi amemi akoma nango tina mais lorsqu'on moni motalobi ke na ligne opposition il faut ça la conscience finalité ya manifestation na ye il faut ba na ba siège ba partout baza ba lien na ye bato ba pied ba yiba ba kit eningi koloba ke moto wana peuple congolais ayambi ete et puis c'est que Katumbi la kisi nini awa na Congo Kinshasa oyo ezali miroir ya Congo elakisi ke bakimbidi kinkuyu discours na yo na kobanga ngo ezali ndenge moko na discours ya bande kwa majorité présidentielle ndeko ngana ko kozala jamais moto aza na discours ndenge mona bato ya majorité présidentielle bato ya majorité bandimaka teke Moïse Katumbi aka congolais nga ndimaka ya ali congolais mais na boya kaye na makambo etalika ko kozala na moto te opposition que toloba lelo tolobi candidat unique moto ya opposition ko kozala Félix Tshisekedi ou rien moto azo incarner moto azo sala zo la kisabiso ba valer mokote asala place mokote aza dignité soki batie wana akowela na libumu na ndenge chi bala zo sala ndeko yeba yango Félix Tshisekedi soka akipona libumu na ndenge mesikala akatisa bokonza Kabila yeba yango tango moni nzelo Martin Fayulu abima na assemblée nationale moto aliboso abo ya assemblée kombo na Félix Tshisekedi tango Tshisekedi abaki ke ba koti kuna balandi ba $13,000 bakeko na mabumu na bandeko zambongo wana yaki ba campagne ba Francis Kalombo ba mdeko sa o bali lelo na Katumbi ba campagne ya bango alokuta yango wana o Moïse Katumbi Félix Tshisekedi azwa kambongo
makambo bango babandeko bangwana komba mwa mobali wana yango moni ba congolais babenga ke kilo ya peuple congolais maboko pembe aiba te akana problème na moto te azera te atika jamais koza criminel économique a bénéficier na ba fraude fiscale te lokwa Moïse Katumbi yango moni ba congolais babike ba couper ses chances yango na koyebisa ba congolais na mesebemba batali sabemba vrai problème ya Congo ya lilusu Kabila te po bitumbo Félix Tshisekedi abundi o esali ke tie Kabila contre mi o esali ke lelo monsieur Kabila komi sénateur à vie akokoka suko postuler te akomi limité mais bitumbo to nango faut koyeba yango sénateur Kabila pesi monsieur nanga kombo ya candidat moko mokitani na ye oyo nanga zotambola nango mikolo ekoya candidat na kombo ya linani bango basi na tricherie bango basi na koyiba ba congolais victoire bayebi ke soki tokei sema o basalaka na pasteur azanga bambuma molimo ngoyi mulunda na 2011 ke na mapona miatambo na ba député national na poste aza na candidat na Kabila na poste face ekumbaki national Tshisekedi yango moni même nzelo bango basali ensemble na nanga bayebi ke nanga ali déjà na kombo ya candidat mapona yango moni azocha musuku alobi na arrogance mapona misoki boboyi machine à voler na kosesa ka mapona mité po Kabila yebise na kei Tshisekedi atenga mal à l'aise Martin Fayulu atenga mal à l'aise moi si mobali mamef bazai batenga mal à l'aise lokwa na kei mais loko na pesio tambola na kombo ya moto ozo tambola na mokitani na ngai yango moni to koyebisa bemba asangana na Félix Tshisekedi asangana na Martin Fayulu basala ensemble opposition biso tozo mona ça crédible liboso ya peuple congolais c'est possible l'opposition ou bien Jean-Pierre Bemba a bimi prison parce que toyebi nzamba tombola ka mutu kaka ninga uti prison ana lobby pe comme chef de l'état na oezolo ba manakati ya ba bembiste nyonso Jean-Pierre Bemba azali candidat unique pas candidat commun mais candidat unique ya opposition est-ce que Jean-Pierre Bemba yemoko lelo soka bimi aye nandinga kokota nandenge ba congolais ba koyamba akondima azala derrière Félix Tshisekedi ou bien derrière Martin Fayulu ndeko na ko ebisa Bemba oyebi makambo ya bitumba démocratie et alite ke yo ya na orgueil oloba ke soki ngai te mosusu alite tete kobosa na Félix Tshisekedi te ali moko ba congolais babengaka poids ya peuple congolais kilo moto abumbeli biso face à Kabila oyo sali ke lelo Kabila tokomi kobeta isolo na na passé comme sénateur Kabila et grâce à moi mobali wana Félix Tshisekedi moto pas contribuer lelo na bitumba wana Martin Fayulu ali di nombre bato tozo benga opposition ba bénéficier na ba fraude fiscalité ndenge moko Jean-Pierre Bemba tondimie parce que de 2007 kino lelo à travers na Kabila te a bénéficié de loko moko te o to bengi fraude fiscale il a travaillé avec Kabila n'oublions pas l'histoire tout s'arrête ndeko nanga douane ali na 1+4 na ebisa ko ne bande nanga ya na makambo mususu ekobimaka na ba moment ba campagne électorale mais loko to sengi to reconnaître force na ye à reconnaître force à Félix Tshisekedi à reconnaître force à Martin Fayulu à lukana na opposition à solo oyo liboso a peuple congolais ba mona ka bango maboko pembe asangani na bango alobi pona intérêt ya Congo photo sa nini bino bitumbo bino bobundi bosali ke Kabila lo ba congolais ba mo beta lisolo na le passé ba congolais ba komi ko benga ye sénateur Kabila par rapport ya constitution place au Kabila fala fanda yango wana c'est bien bon na bitumbo ya bino félicitations mais bitumba nini oyo ngai na lingi to sangana na bino to bunda bitumba yango kombo nango nini candidat o nanga zotambola kana na poste yango wana nde bitumbo biso foto bunda sikoyo yango wana Enoch ayaloba ke soki ngai te mosusu azali te aloba teke bino bo amikie ngande na monene koleka bino nyonso tu wana tolobi bakimbidiki nkuyu na biso tokosala nini tokosangana na oto bengi ya mbote tosilisa émission na deux questions totika inango tokomi na moment yango totunaka bato na émission au Congo ya nani ndeko Serge tala caméra ya Congo ya EDTV caméra Congo ya nani yebisa biso totunaka question na Mike Mukebai je crois bien ba téléspectateurs ebele ba yebaka Mike Mukebai te à travers émission au Congo ya nani ba yaki koyeba Mike Mukebai c'est un grand katumbiste lelo petolink totuna yo ndeko Serge Kindomba yo ozati sekediste ou bien ozanani ndeko ngana ko ba
na lien tshisekidiste bitumbo ekumbaki national onga bengaka milele na milele libela na libela de génération à génération faut batanga histoire ya tatonga na bengaka deuxième héros national après Patrice Emery Lumumba pona lobaka yango maître Famouze Laurent Desira akufa pona intérêt ba congolais te akufaka pona intérêt ya yemoko ndenge moko criminel économique oyo na kombo ya Katumba Mwake o balaka ensemble na Moïse Katumbi bayebi makambo na bango ba paradis fiscal bayebi makambo na bango ba fraude fiscale akufaka pona intérêt ba congolais te akufaka pona makambo yena Kabila bayebani nango mais le lobo konzo etombola ye na rang ya héros national o biso ba Tshisekidiste tobo ya kango yango moni na komisa les grands maîtres pour na lobakango de génération à génération le losu dozu bokonzi bano ya bana na biso faut batanga ke Tshisekedi daka deuxième héros national après Patrice Emery Lumumba deuxième héros national a solo ba congolais bazui na histoire vrai kombo na Tshisekedi wa Mulumba asuki wana te na rang o bachaka Katumba Mwake papa wemba tobimisa bango tokotisa ba Rosimu Kendi tokotisa bandeko na biso ba Thérèse Kapangala na ba statue wana po bango makilo ya bango moto abomi bango l'état contre le peuple congolais moto azali censé akobatela la biso moto azo obligé à sécuriser biso tala ndenge ndeko na biso wana elenge akufi mikolo bokonzi ozwi décision balobi bakobomaka obebi lenge na koyebiso bosolo moto ayebi ngai bandeko otangi kombo toalaka na bango ensemble mais loke kaboli biso ali moto na moto ali na nzela na ye oya nga nzela te moto Félix Tshisekedi apesaka yo potopota ngai kuna Moïse azopesa bango miliki moto kuna bapesa bango donc yo bolandi no potopota ngai loko ezala ngai na bundaka na vie na makambo etali ba principe mingi ozomo baba Katumbise soko landi bango baba monstre de mitu bango wana bazoli pa Katumbi bango wana pe balavaga image ya muzitu donc on lobi moto alandaka politique actif soko alandeli bato wana mingi ba mibengaka ba Katumbise alandeli bango pe na makamba muzitu okomwa bango zoyeba te est-ce que moto aza wapi mokoyoka ye falo ba mabe ya Félix Tshisekedi okoyoka ye tala nanu batoka moto aleki na TV abeti historique opposition akotanga nani alobi ke Kabila yo akika na Moïse Katumbi comme opposant o abande ko bangisa yo mais yeba ke lelo Bemba bimi okomi na opposant nani Bemba Moïse Katumbi bina yo kanani ya misato na ganze bakota Félix Tshisekedi noko bache komba muzitu aza même incapable de démissionner na palo qui a oublié à faire ce kokwe muzitu nani abosani ke muzitu azo 20 millions de dollars atika yango cash de beau cash na biak nani abosani yango est-ce que muzitu akweko za la modèle de konangai na muto zolanda de ko Serge tozala pe nanu batu pe to tchakata moi mai na kati ya 20 na biso Félix Tshisekedi alobi na baninga na likamu moko ezate to pe discours ya Katumbi même chose mais yo ondio ko pelisa moto koto kodondo Martin Fayulu koto kodondo Félix Tshisekedi da ebite koto na ngamo mosoza Tshisekediste na ngamo mosoza madidiste te ngana madidiste te Martin Fayulu kati na ya na Aden ya Tshisekedi wa Mulumba ngai problème na ngai alini na soutenaka moto abundaka na bavale ndeko tango moni na Congo ya paso bokunza Kabila echebiso moto abima assemblée nationale a moto il faut pas kobosa na o na koyebiso je suis Tshisekedi ono ya unité bino boluba ko unité opposition biso do bakango peuple congolais ali déjà uni a déterminé pour na ko soutenir Félix Tshisekedi ya kuluka kobeta bokunza Kabila mokato mais na koyebiso lisese moko ndeko nanga nzeta te umeli ne balendenge nini et à tel que ce que vous mettez balende ko bongo na mbisi to alaka wana chibala aka pembe na Tshisekedi en fait akowe vous la pembe na Tshisekedi ou bien koloba kenga inde na abona na opposition et aloko ebale et à tel que yango ndeko sa nini oko mambisi ou boko opposant solo suka to koyeba bango to aka na moko ayakati oh lelo amikufa politiquement mikolo ndenga zana koma mona nyonso fa lukacha verset biblique na service à renseignement bango ba ekoli pembe na bokunza Kabila ba ebisa bango congolais pas sambela kaminga ndeo ka kolinga masangana musique ali ape moto alingi lo sambo moto akenda ka dialogue akachachi oye permettre gazo lopango asomba pembe na Uvira otaka Congo te natanga ga ete po sa kufa politiquement soki no bina tanga ya loko abose te po na respect ba téléspectateur ba yebe moto ngo komone vita kamere ayaga sa congrès ye moko ye lisusu oba ko sa susu meeting na nyonso ona ye moko alongoli nyonso cette fois akomi ko ya ko ki masa intéresse ako ate ya ko kende kuna ta ebi moi mboka Serge ndo manakati o malobate to chité émission basali biso déjà kuna si n'est pas
Gauthier qui est comme déjà na souka en tout cas 5 minutes Gauthier pour te chiter na ba question mituna oyo to la ba téléspectateur Joseph Kabila a outi ko nommé ba magistrat donc Cour suprême de justice et Koufi to komi na ba cour de cassation to komi na ba cour mususu wala mwana mboka retour ya vundwawe na kati ya justice congolaise omonyango ndengeni ndeko nangana ko biso bosolo yaka moko biso do yambaki yango ya non événement vundwawe ali nani vundwawe ali mosali ya Kabila vundwawe ali nani bali le gros bébé de la République omoni ro ko ko chakengo wa dondo pourquoi nga benga kengo wa dondo gros bébé de la République maman abotanga akuta kengo na bokonzi na botami na kuti kengo na bokonzi na boti mwana ya ngai akuti kengo na bokonzi vi ya kengo mobimba Congo mudezu en charge kengo na bimisa ta 50 fois ya poso ya ete pas somba papier mouchoir omoni osoko akana mwana no ya bébé ye nyoso République modesale la kae ndongo yo go bunda mwana yo lati se papex ndenge moko kengo Congo ezwa en charge na makambo nyoso ya ona benga bango ba gros bébé de la République ndenge moko na vundwao moto akoli a bénéficié mingi na makamba ba congolais mais il n'a jamais donné le meilleur de lui na lagi na ndeko moko mukomuso azo bananga lobio moto loko awe ranson pourquoi ko sa politique na Congo ngana tune poa nini ozo ba weka sa politique na Congo te ya binango te tala réseau ezali songolo pakala nga tune bato yo ozo tanga kombo na bango sikengo alina ni docteur Andwa ba congolais ba bénéficier na mayela kengo ba congolais ba bénéficier nini na makamba mayele mabi mulumba ou bien mayele ya d'autres films numbe ya boshap botika bango basa makambo bakoko sala biso to lobaki yango eza non événement parce que to yebike nyonso Kabila zo linga tezani tozo benga ngo ba instrument ya Kabila mais akita amata to ali bongo no opération tozo benga article 64 EPC ba congolais makasi ya kotema face à bokonza Kabila to linga to continuer na ba question monsieur etikala ki bandeko to comme presque na suka to kozwa juste ndeko Serge lundi prochain na émission na bino Congo na to solo la masolo ya mboka mboka ezo kufa congolais siko zali yakato sangna parce que la République nous appartient tozali na ndingisa ya kosolola ya kotalisa ba congolais lolenge nini mboka na biso ezo tambola lolenge nini mboka na biso ezo kende bilinga mbutu boye ba ete coopération militaire au RDC et qui kosala pas RDC parce que les congolais bazo intéressés na makambo wana te coopération militaire au gouvernement congolais bato balingi ko kambamboko na lolenge bango balingi bakei ko sa na Russie ezali pour ba protéger Congo pour ba protéger ba congolais ou bien ezali parce que ba moni bokonzi na bango ezali ko kota na kati ya mai nde balingi se ba protéger bokonzi na bango to ko solona de ko Serge na lundi oyo ezali ko ya blocage kuna na Seni remplaçant ya délégué ya IDPS Tilelo Obemina ko baba azali ko luka nini azali ko luka ki processus électoral pour ça titi ne ba remplacer délégué ya IDPS na suka ou bien ndenge nini to ebite boyoki ndeko Serge Alobia wa Ngoy Mulunde Corneille Nanga azali ko tambola na candidat na ye na poche Félix Tshisekedi bayambi le roi ndenge bayamba ndenge wera sona yemba lobi bayamba ke na Angola le roi mwana mboko commentaire ezate par rapport ya accueil ya Félix Tshisekedi oyo na goiko loba makambo ezoleka pona kalamba e aliki bokonza Kabila ninga salo eza volonté na yango moni na mukuse na bisaki oke problème ya bitumbo Félix Tshisekedi abundi fo ba congolais bo remercier lelo moto abundi bitumbo lelo Kabila tokomi ko bete sonné na le passé comme sénateur Kabila honorable et ali Félix Tshisekedi Martin Fayilo na moi choix na F Bazaïba mais problème oto ali nango kombo nango nanga za na candidat na poso ya zotambo kanango c'est normal ba yamba Félix Tshisekedi ndeko nangai Sambongo na Afrique du Sud ndenge mo bayamba ke na Njili Sainte-Thérèse ndenge moko partout ya le kaka na ebiso ndeko nanga et ateke soki nzete umeli ne balende komi mbisi même Congolais azolanda biso ayebiki eki ayebike Moïse Katumbi ali bénéficiaire ya ba fraude fiscale ayebike Moïse Katumbi ali criminel économique oyo bokonza Kabila parrainé batela ye motoko ko simba te parce que bokonzo kombo nango le loup entre ne se mange jamais mais babi que Félix Tshisekedi ali obé semble miroir ya misère ya peuple congolais au bokonza Kabila tchebango yango moni c'est normal partout azokende ba congolais bazola kiseke yonde espoir na biso to ali na mosusu to ko cha confiance
tolingi te ke moto akoya na balutundula lokwa bayebi ke l'État alaka pare ya mafia un jour soki lutundula yibi mbongo ba congolais Katumbi ali président moya kange ya te parce que bayebani ke banda place o bauti les loups entre eux ne se mangent jamais mais yo moi to moni yo zali 3 fois plus que tata na yo okoye kolinga te ke ba congolais ba ala na pasi po yo moko lobaka pasi ya ba congolais ali paso eza ya yo oyebi nzala na bango oyebi kozanga na bango oyebi ke congolais aka na problème ya justice ndenge moko lelo bokonza Kabila eteki bandako nyonso na Gombe ndako alete ya lisusu te toyebi te même bandako nyonso alaki ya bagénéraux na kala oyo toyebaka na Gombe wana bandako ya armée lelo bokonza Kabila sisi nyonso na koteka na maboko ya l'État yango wana il faut état de droit ya kombo état de droit nani Félix Tshisekedi oyo azali espoir ya peuple congolais notre candidat ya fond anti mise en application encore à Senko ye wana Félix Tshisekedi bandeko bananzi tokomi na suka ya émission na mino Congo ya nani tozalaki na esengo ya kosolola masolo ya baimboka koloba parce que constitution na mboka na biso elobi boloba. Je ne comprends pas les Congolais. Bozo banganin a mboko na ebité. Donc il faut toloba totelema toloba parce que Congo ezaya yo ezaya nga ezaya bana na biso. To yamaki po ya bino mwana mboka Serge Kindomba oyo azali porte-parole ya front front contre anti ya mise en application ya accord ya Senko alobi boyebi front na bango wana candidat la bango commun pays unique ya candidat commun pays unique ezali mwana mboka Félix Tshisekedi na ba élection ya décembre 2018 merci na ba équipe technique mobimba oyo esimbaki bilili oyo po ite tomona na lisusu na ba télévision na bino là je cite Gauthier Maboko na Manassé Misapi pourquoi pas direction ya EDTV ya Kinshasa ya Congo P ya monde et pas ya Monsieur Riche Tempête botika na malamu na kolandaka Eco Dynamique Télévision bye Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Congo, Congo ndemboka.